On a koloba pona le 8 mars et à lelo bébé les oya ezaki mama yeba oya zana mokili. Premièrement nano mama zali secret ya Nzambe. Mama zali secret ya Nzambe pona kati ya mama Nzambe tiaki secret oyo mutu akozwa vie, mutu akozala malamu, mutu akobotama. Et maman à sa chambre et à liboso. Et moi, ça, ça l'a créé pour nous comme souti, pour nous mobile. Même dans la boîte, ministre de Dieu. Mais avant, Zambie a visité Ngaï. À ça, la servante naïe, ministre naïe. À ça, la déjà, moi, ça libère. La carte à moi, signe des secrets, bon, Zambie, c'est là pour mon diable, la zone, mais c'est pas maman ma casse. Entre mobile et moi, si. Oh, le diable azolanda makasi, Satan, le diable azolanda. Focaliser vraiment ba arme naïe eza na mwasi. Ezape na malobo nzamba te na 10 heures. Faut moi saloba. Il y a 12 heures. Faut moi saloba. Il y a 16 heures. Faut moi saloba. Il y a 18 heures. Faut moi saloba. Et il y a minuit. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Coutinho Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mok Padiko, Congolais telema bipai bisosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2021, journée internationale de la femme. Balobi, Bama, Longo, Nyanabino, partout côté Zouamibino. C'est la journée de lutte pour les droits de la femme. Balobi, moi si le 8 mars, moi si Azanani, moi si Liputate, toujours liboso ya micro nabino servante oyo asope la cabino masolo ya solo simple servante nabino Dorcas Ngoma, la femme qui change la figure du monde. Toujours ma émission nabiso parole de vérité. Invité nabiso ya mokolo ya lelo oyo bengami na kombo ya mama ministre dédié mama Élysée Kwa. Oyo azokamba église CICC. Donc moi si oyo soka azoloba azopanza teke maloba nzambe. Donc oki maman nya safa ningana ya mwana ngai simple servante na Dorcas Ngoma na sepeli na partager moi mokie na mokolo ya lelo o eza mokolo ya mama ya ba mama na pesa luto pesa longonya na ba mama oyo baza na tous les 4 coins ya monde o alandaka biso na chaîne na biso, chaîne numéro 1, chaîne number 1, chaîne éducative, chaîne où éduquer masse.
Le Congo ne tombera jamais. Balobi soko sabona okozala décité. Balobi le Congo ne tombera jamais. Ezakaka chanté, eza ONG, oyezo sunga ba orphelin, ezo sunga ba veuve, yo mtoza wana ozana posa ko sunga. Balobi okoti na compte na biso beti www le Congo ne tombera jamais ko bima wana pe mamero na biso eza na sana obengi okozwa biso. Ba mama na pesi bino longonya côté zami bino maman prophétesse Élysée côté zami on a pesi ba mbote na babitala ka lelo mokolo na biso naza nesengo naza ya kosepela pona komona lelo journée ya ba mama maman ministre dédié maman Élysée quoi mbote na yo mbote ma sœur vraiment maman merci ndenge o accepter invitation nanga ya mokolo ya lelo. OK. Maman Élysée, alors on y a Bungi, nous sommes en assisté, mais je suis surpris que le lot vraiment, à mon yeux, c'est à live, mais tu es à mon yeux, maman Moké. Apesi, Zambé, merci. Vraiment, maman. Pour nous rappeler ça, mois de la femme. Vraiment. Après, on rappelle ça, le 8 mars, journée de la femme. Ngai Mokono na nesengo makasi parce que le 8 mars, eza journée oyo nabotaki mwana ngai ya liboso ya mobali na mokili. Wow. Et lelo aza na 26 ans. Apesi Nzambe merci makasi. Joyeux anniversaire na yo yaya de yaya. Oyo alakisaka ke maman Élysée quoi abotaka lelo da mokolo na ye. Vraiment. Anniversaire na côté zomi obotama elamu obiso ba kongo toloba mbutukulu wa mbote. Vraiment côté zali na souhaité au kaba joyeux anniversaire bike na sima moi secret ko zala avec ça là vraiment moi bien. Maman prophétesse Odette Bouekou la présidente kuna na la fraternité na peso bambote na yo. Maman nangai toni to beta moi lisolo muke na oetali ba maman de la journée na biso ba maman pona yo en tant que une servante de Dieu en tant que maman balobi maman une femme sage bâtit sa maison pona yo tant que maman na journée ya lelo ya le 8 mars okoloba nini pe ozomona ngo ndenge. Bon, premièrement, nous merci Nzambe. Vraiment maman. Yende asali ngana za la maman. Il pose à la maman, puis maman on n'est pas à la maman. Merci Nzambe, oza Jésus de la croix, tout est accompli, grand Dieu, miracle. On a koloba pona le 8 mars, il y a lelo pe belé zoya, ezake maman yeba oyaza na mokili. Premièrement, nous maman zali secret ya Nzambe. Maman zali secret ya Nzambe pour na kati ya maman nde Nzambe atiaki secret oyo mutu akozwa vie mutu akozala malamu mutu akobotama e mama aza chambre ya liboso oyo mwana alala na kati Vraiment libuma mama très capital. aza mpenza chambre ya liboso oyo papa moko boye aza lelo mutu monene na monde alalaki libuma mama. Maman aza disons restaurant liboso quoi. Oyo mutu aliaki akotaki ale poitrine na maman. Restaurant liboso za poitrine na maman. Oyo mutu akotaki ale poza vie. De maman za mopesi na vie. Faut to respecter maman. Maman ye moko pe a se respecter. Amisala poa o maman zo mérité. Lelo mama bosani ba mama belé ba bosani rôle na bango na mokili bake penza à côté soki mo ezali to yede bango mokie to zonga na nzela omoni bible lobi mwasi azala créé pour na mobali le mwasi azala créé pour nelo comme sauter pour na mobali même de na zabo na ministre de Dieu mais avant Zambé a visité ngai asalanga servante naye ministre naye asalanga déjà mwasa libala pour a visiter ngai na ndako libala do alakisinga ke avant nazala mosali naye nazala créé pour na papa docteur de Dieu Emmanuel pour na bandaki wana nde après Nzambe na sima do alakisinga polele ke avant ye
Nzambe a utilisé nga nazala déjà mon servante ya mobali pour na mobali nazala créé. Alors tant que ça créé pour na mobali il faut tozwa charge ya mibali na biso. Mobali azawana kozala malamu a passer journée malamu faut prier à moi sinaye. Et à maman abotie vraiment té. Et à moi soit azala créé pour naye. Na kati ya moi sinde secret bon Nzambe zala pour moni diable azo menacer ba maman makasi. Entre mobali na moi si oyo diable azolanda makasi Satan le diable azolanda focaliser vraiment ba arme naye eza na moi si. Pour mon de ténèbres yebi qui ce qui a gagné moi si a gagné toute une nation. De ba maman on a ko senga na journal lelo ezake mama nyonso azonga na mission o Nzambe atindaki ye asa na mokili. Atindamaki na mokili pona mobali. So tomoni mobali, tomoni bana. Tomoni bakoko pa partir mobali tozi bana. Mais lelo tozo négliger ko prier pona mibali, to prier mingi pona bana. Mama se prier na no mingi avant abala. Ce qui a sa bali a komi na ndako prière pour na mobali et komi mukie prière pour na bana et mati. Lelo mibali misale baby mibali babimi libanda mibali ba baby donc via mibali baby eza faute ya Nzambe te eza faute na biso ba mama. Maman Élisée na moni soulever point moko boyo wana le bike lelo soki ba papa bazo bima libanda ba vie ba papa ezo beba misala ba papa ezo beba ba papa parce que ne ko shil bande eza pona biso ba maman. Oui. Est-ce que ko expliquer ba maman bazo na biso na mukolo lelo pourquoi que ba papa bazo bima libanda eza pona biso ba maman pona nini? Est-ce que maman yebina nuke tozonga na debi? Oui. Toza boye eza na ba heure Nzambe apesi mama a prier la journée. 10 heures, 12 heures, 16 heures, 18 heures, minuit. Erwana Nzambe apesi mama a recommandé famille naye na maboko Nzambe, a recommandé mariage naye na maboko Nzambe, foyer naye na maboko Nzambe. Ce qui maman zo respecter erwana te famille naye ekozala na kimia te pe ekozala malamu te. De 1 de 2 eza na période moko Nzambe révélaki ngai oyo mwasi soki abandi zemi période wana eza ya mwasi aza na pouvoir likolo ya mwana na ye to azwa possession ya vie ya mwana na ye atandoki akoti to atente aotouche mwana na ye te banda premier jour ya grossesse ti na 45e jour ya grossesse selon la divinité Nzambe apesi na mwasi a prier pour na mwana na ye a gêner a déclarer maloba nguya likolo ya mwana na ye ke mwana oyo nayembi na libumu na ngai en dehors na ngai moto ya mibale akobebisa oyo na mokili aza te mama ya mibale akotouche oyo na mokili aza te ni papa ya mibale mama aza na maloba ebele mpo na mwana na ye mais soki ekomi na 46e jour mwana akomi livré mpo na bandoki nyonso yango ozomona mwana nano abotami te dia basi bayibi étoile na ye nano mwana abotami te bayibi deja motu nano mwana abotami te babebisi vie na ye po eza na basekret oyo Nzambe atie na kati ya mwasi alors il faut kota na bozindo ya prière mpo Nzambe arévele basekret wana oprotéger libota na yo ndenge Maman ministre a protégé Yaye Lilo. J'espère que Maman Élisée quoi, le but que ils ont un secret ou ils ont que moi si à protéger les bottes. Bah maman me sous bazon na biso na les courants ne tombera jamais. Bah il va secret ou anati. Est-ce que était que une servante de Dieu, ministre de Dieu, aurait eu ko expliquer bah maman bazon na biso bah secret ou ana. Secret yangwana ya liboso na lobby. Oui, prière. Prière. Voilà. Prière nano au bandi ko prier na âge ya 15 ans. Voilà.
déjà bandi ko recommander mobali wa kobala wata na 30 ans na maboko ensemble. Nzambe nazala créer na mokili pona papa moko boye. Pona mobali moko boye. Esika zali yo mtozomona. Nayebike na famille azali bandoki baza. Libebi eza mais pona nga na moninga te na pe na moni te na yebi te mais nazo bonde la déjà pona ye. Otie maloba déjà partir à chaque 15 yo moso zanango. Si okuta na mobali na yo omona ke mariage na yo et vous allez différent na ba mariage belé. Deuxième point secret et rekoti na libala. Banda ko respecter ero nzamba révéler maman ministre. Ou sengeli moi sa prier 10 heures, 12 heures, 16 heures, 18 heures, minuit. Et zappe na malobo nzamba te na 10 heures. Faut moi saloba. Il y a 12 heures. Faut moi saloba. Il y a 16 heures. Faut moi saloba. Il y a 18 heures. Faut moi saloba. Et il y a minuit. Maman Élisée, en tout cas, disons, et maloba ne troublé ngai. Malobi ke ba wana nzamba te moi ça prier et ça maloba fo asanini aloba. Maman, franchement vérité, n'est-ce que na fandi liboso na maloba wana te. Mais na biki na zanga moko tu mama mingi pe bazolanda biso, ba yebi pe maloba wana te. Donc il est là vraiment faut maman Élisée ate ya ba maman. Parce que maloba wana oyo ke biso to ba ko loba pour lelo pe bonheur wana lelo e comme la pe biso ba oyo maloba ngo eza nini. Au monde oyo eza télévision. Maman. Oui, eza télévision. Excuse maman nanga. J'espère que maman Élisée on a qui introduction dans l'émission nangai ezaka parole de vérité. Balobi maman Élisée lelo azo panza teke azo teya ba maman. Donc lelo toza pona ba papa te. Toza ka pona ba maman. Nebi que maman prophétesse Odette Boué Kwazolanda biso, maman Hélène Kibabu Azolanda ngai, né la fille de la patronne Azolanda ngai. Ya bisi na Azolanda biso. Ada na posa ka conseil wana pe ayoka maloba nini o esengeli mwasi atombolela kango nzambe na ba er wana yo tangeli biso. Omoni ma sœur ndenge tozalaka na mbetu na mibali na biso. Voilà. Oya zalaka na si ezala nani mwasi o azaka likolo ezaka nani mobali ce mobali aza déjà ce mwasi aza na se mobali aza likolo voilà ndiye mobali aza likolo na ngai aza limité nani na beauté na ngai na mbetu vraiment maman merci azaka limité na elongi na ngai na mbetu oyo na la do otalaka ngai po aza likolo na ngai mais nga siko na otala nini na otala mobali nanga pe na otala porte na kokota po abamba mobali nanga nzete na mutu po azomona te ngam na omonela ye de mobali aza limité kotala mwasi aza kokende au-delà ya limite ya mobali po akengela mabe komela mobali te dede nde tozokushe na mibali na biso sperme wana bango batiaka na kati na biso eza déjà mobimba na bango déjà kotisi na kati na oyo eza ye mpo na nzela nango nde mwana osalema seka déjà ye de heure mobali abimi na 10 heures deya na minuit oso priaki mpo deja minuit ntongo etani seke priere wana ezobana nde na minuit telemi na minuit ofukami obondeli nzambe soki avant minuit déjà osanganaki na mobali na yo otalisi nzambe ke mobali alali awa mobimba na ye eza na kati na ngai senga na livre te moto amibala akolivre ye aza te wana maloba minuit po oyo ngai nauti kosala na ye me mama aboti ye to bandeko nde basali nte eza ngai de ngai naza mpona koprotege po akoti na kati na ngai deja mpona protege ntongo etani mobali ake mosala wana mpenza odevelope priere lokola aza na kati na ngai ndeko akoya koluka ye akutana na ngai mabe ekokomela ye ebanda na ngai ndenge na bible Rebeka abe natelemi lokola ntango natelemi lokola une mère mpo na Israel elongo emonanaki il faut mwasi atema lokola une mère mpo na mobali na ye
Tongo était na kende musala yo kozala presete na tongo tika kende bana baki classe 10 heures aussi musala na déjà avant ici côté la télévision te koyamba mopaya te ko se distraite kanga porte na yo bana baki classe bando ki basé belé na ba école nana ko protéger bana ce qui yo moto mbetu na bango liboso te mama zambe tala 10 euros récréation yango ebeti kuna bana bazolia bazomela me ba oya ngai ata bapesi bango lipa ya misala mabe nga mama na bango na zango en esprit na remplacer ko na bolingo na ngai babeba te maloba 10 heures ya 10 heures esika mobali nanga zali abimi po alukela biso se banda tongo ti 10 heures na nazwi te po nanga mwasi na ye aza na kati na ngai nalinga zwa nalinga zwa po na ngai na bondeli yo nzambe neti ngabo na bondeli yo Jésus de la croix tout est accompli grand miracle miracle no egange sika papa docteur Didier Mani azali akozonga pamba te po na ngai lokola nzamba a toujours derrière moi si po akokiso moi si asengi akopesa ye po na ngai e na minute wana mama soki nga na bondelaki mpo nzambe abénir mobali na nga na mosala to mpasi akendeki soki nzambe abénir ye mpo na prière na ngai ata Jézabel atelemi liboso ya mobali na ngai akomona ete oyo wana eza na poche na ye ngambo nasengaki so mobali azwi akabeli bandumba akabeli banda mpo yo mwasi osengelaki yango te na 10 heures azwi na grâce na ye na mabanzambe likolo nango mpe apesi mais soki osengelaki ye nzambe akomaîtrise ye amemi ye tout epai na yo apesi okolo demande apesi okolo demande 12 heures ebeti oprie parce que tokota après-midi oui na recommandé après-midi ya mobali nanga ya bana nanga na se ya protection ya grand miracle ndenge protégeaki bango na 10 heures après 12 heures yango oyo avant midi sili tobandi étape ya mibale ya journée après midi kotika baoyanga te maloba eza ebele okotisa mpe kolanda bango esimbi et ainsi de suite wana 12 heures vraiment en tout cas otie mai bakomela biloko bakolia otie le centre de la croix na kati donc ozoprotéger mpenza baoyo vraiment merci beaucoup maman Élysée na maloba kitoko po namonaki oyo olingaki okache moi maloba wana mais esali vraiment bien bamama nyonso bazolanda biso esali oyo mpena kozwa libaku ya kolanda biso na mokolo ya lelo en tout cas tozongi mpenza neti nga nazongi vraiment mwasi vraiment nati maloba wana mama Élysée mama Élysée basi mingi lelo bayebi kaka le mois de mars pardon journée ya le 8 mars eza kaka ke mwasi nde folata liputa mingi bayeba kaka mwasi liputa donc eza na journée wana disons basi bamona yango lokola journée unique akolata pantalon te alati kaka liputa tokomi le 9 le 10 azongi pantalon azongi kola azongi nini mais ayebi te signification le 8 mars eza nini ayebi te donc mingi bayebi kaka surtout biso bajeune fille toyebi kaka so on alati liputa journée internationale de la femme nde yango wana koyebisa bango mwasi aza liputa te mwasi mpe aza soki mpe na bozindo aza mpe mbetu te to rapport sexuel mwasi mpe aza basani na bikosoka ya bilamba te eyaka obotami mwasi oza mwasi banda wana ti okozonga na bakonzi na nzambe otikali mwasi akolekisa semaine mobimba te sans que agene mwasi ata mpo na ye moko aza toujours na journée na ye moko ya prière banda minute 18 heures mpo na ye moko mpo na kobondela nzambe abongisa nzoto na ye abongisa kati mpe libanda na ye angengisa ye mpo toza deja na kati ya monde ma sœur na basi bafemme Jézabel baa deja ebele e babotoli basi ya bana na nzambe mibali ebele mpe babotoli mabali ebele Jézabel a lancé basi na ye ebele na monde
oyo bayepe ya kolelisa basi ya bana na Nzambe baso na baleli mpo na nini mpo bayebaki te ke baya bamissionnaire ola bondela mpo na mobali na ye azwa ta ebele ya kobeta masolo na baninga ngai naza bona na camarade te bandanga na botami ti lelo bana nga bayebi ami ya mama te na camarade te mais natangi na de talaka mosala na osala pona za na batu mais wana zanga de moi-même na boya kokangama na motu po ko distraire ngai est-ce que oyebi ke eza libabe eza botutu eza milimo mabe eza transmissible oui je sais et on a nazo prier na sinda côté na bozindo prière na na longo je belé ya libabe botutu et na tingami na yo za district osani ko transmettre ngai yango na éviter makambo na nyonso pona so peta ko se concentrer na prière na sauver mariage na ngape bana. Alors le 8 mars pour nanga na rappeler maman nyonso o ayebi ke na kati na ye aza femme Jézabel te aza mwana na mwasi ya Nzambe alors zonga na nzela bonzambe zali prière abima na kati ya baninge belebele na kati ya makambo ezanga ti ne belebele ata la vie na ye ndenge Nzambe abongisaki na mokili ma sœur il faut au plus tard 25 ans moi ça bala le Nzambe abongisi bongo jana 25 ans moi ça bali mais to le kaba azwana pona nini poto bosani ke diable aza na mokili soki amoni ke 25 ans na oya libala ekoki et que mutu mefa ya abala yo zo rêver ozo lala mingi ozo sola mingi ba camarade osani aya yibi libala nayo oyebi histoire ya Daniel ya kaludi Nzambe pesanga Nzambe osani apesi Gabriel qui ne pesa Daniel mais Bible lobi ba principauté ba kangi Gabriel pendant 21 jours po bango bazana kokanga o Nzambe azopesa biso bana naye yango moko Nzambe lobi to bondela na kolemba te po to longa po diable azo travailler azo lemba te baba mebele babungisi etango babungisi olia zonga ye erreur na ye a condamné Nzambe a condamné pasteur a condamné église Nzambe asalaka faute te ni pasteur ni église eza yo moko ata pasteur abondeli mpo na yo te yo oza missionnaire na mpo na nzoto na yo moko mpi mpo na mobali na bana en tout cas mwasi aza nanu premièrement kota na Nzambe mpo na mobali deuxièmement mpo na bana bamisala makambo et na troisième position fo mwasi na zonga ye babible elobi yango mwasi azala créé mpo na mobali ntango ozobondela mpo na mobali te oyo Nzambe abongisela yo mais okiti na balabala oluka mobali okozwa mobali nini mpona yo obonde Nzambe te ke non tia na nzela na ngai oyo obongisaki mpo na ngai mais okiti na oluka vie na oluka libala te yo kota na yo na ndako loba na Nzambe jeûner prier tia na nzela na ngai oyo obongisaki mpo na ngai mama kofonga portail na bito porta ndako na yo kaka libosa porta ndako na bito lupango na bino moto aleki akotai na po Nzambe atie na nzela na oluke na balabala te mais lelo biso basi ya lelo mama totunaka susu volonté ya Nzambe te tozwaka ntango wana te yango tobebisi ya kobuka mabolongo ke non natuna volonté ya Nzambe Nzambe alakisanga chemin na ngai lelo biso babasi tokomasi kobomi na balabala oyo nyonso kokutana na ye yango wana osali nini après bosala combien de temps pozwi ya yo te yozwi mpe na volonté ya Nzambe te voilà tokomi kosia biso basi ya lelo tokomi kosala makambo na propre volonté na biso yango ezosimba te vraiment mama yango ezosimba te okoyebisa biso basi nini bazongela mission na bango mwasi aza na retard na mokili te soki azoki kokopere to korepare na Nzambe epa Nzambe retard eza te lokola toa le 8 mars lelo soki basi balandi ngai
bazwi décision na bango détermination na bango ke non nazongi na ndako nazongi na chambre ekoluka volonté nzambe na bomoi na ngai moni eloko nyonso ya malamu ya motuya okosenga ngo lelo tozwi lobi non meme ana bible elobi ana umelaki tamolai po abota Samuel oyebi Esther ndenge abundaki po afanda reine oyebi Riti ndenge asalaki pakoma mwasi Boazi eza eloko aje te kozwa libala nde naa nango lelo boye naza na bana 7 nayebi mbanda te nayebi likofi ya mobali te nayebi ingénieur ya mobali te en tout cas nayebi yango te Maman Lisée obi oyebi bikoso ya papa nkwa te Maman Lisée yoba vérité bandele linge na papa nkwa jamais lelo bana 7 papa nkwa gogolo ya temwe gogolo nanu papa kwa abeta ngai te est-ce que oyebi ke banda alinganga na kombo ya mama ti lelo naza po na ye mama alinga ngai na 25 ans na 25 ans leo na 50 ans vraiment félicitations félicitations vraiment bobalani na temps yaya la biso vraiment na oyo bon papa vraiment nayebisi yo tolingani na papa docteur Dédé Manikwa auti Angola esimbaki mpe bien te afongoli pharmacie tozolala na pharmacie tozomona ngawa touti na pharmacie po tokóma na immeuble mais lelo biso basi ya lelo tokosupporter loko wana te yango nde mabe tokokango te ntango omoni ke biso basi ya lelo tomonaka disons le passé le présent mais fitiri toyebi te mais omoni ke bandeki komona fitiri papa lelo toyebi balobaka oyo ezokamba église CICC mais nayebi likambo ebakeke mwasi akoki kotelema te liboso ya mibali akamba sikoyo lelo tomoni mama Elise atelemi liboso ya bapapa atelemi liboso ya bamama mpe ya bilenge azokamba omoni verset wana soki moto atangi Timote wana akiti nango ntina se aomonaki kaka ye moko apôtre alobi soki mwasi akoki na bolingo akokamba église peuple de Dieu batanga verset mokuse akangi ya ye suite bakenda nango te so toke na psaume 68:12 bible elobi libondeli de mwasi mopanzi sango malamu aza nani la grande armée de cas mwasi aza koévangéliser azo prêcher aza déjà la grande armée et Bible continue lobi soki agangi mokonzi ya ténèbre ifo atika nyonso akangaki mpe akima de na kati ya mwasi nde Nzambe apesi bokonzi alobi na serpent epée ya koekrase mutu na yo na te na maboko ya mwasi okoswa ye na talo donc okota na libota na yo bundisi foka aya telema po ekrase mutu na yo bongo mutu Nzambe apesi bokonzi akolongisa mibali bokoekarate mpo botia nani po Nzambe asala mobali alobaki na bato nyonso boya tocreye mobali na ressemblance na biso baange baye Satan le diable aye bazotala Nzambe azwi poussière atie akrache asali forme apemi na kati mobali mais po Nzambe asala mwasi asalaki nini akangi lola akangi ténèbre akangi na mobali Adam amona te ndenge Nzambe azocreye mwasi alongoli kote na ye mais apesi ye pongi moko profond alobi lala Nzambe acreye mwasi akende ye na kuku acreye mwasi ye mobali azolamuka akamka tala oyo sikoyo mikuwa ya mikuwa na nga alongoli kote na ye acreye nango mwasi epuis Nzambe abengi mutu moko te ya kotala ndenge azocreye mwasi akangi nyonso azwi kote wana ake nango na bozindo ya sekret ya bonzambe na ye abimisi mwasi
nini yango nzambe atiaki na kati ya mwasi oyo aboyaki moto ayeba yango nakokota na bozindo ya prière oyoki nzambe afungoleli mama ministre fungoleli eti arevele eti 4 catégories ya bato baa na monde afungoleli eti apesi baarme contre la sorcellerie, la pauvreté, la maladie apesi eti clé ya bokonzi na nzambe la ville sainte c'est notre mère donc pour la prière. Est-ce que vous avez un Géna 2920 jours? Ah bon? Dans ça, 8 ans, j'ai chaque semaine, 3 jours à sec. Voilà, mbetu nangai na mobali nangai na bolobo 83 na comédie de Kinshasa tapi. Tapi et tapi wana cousine mtakabela ki. Bakit na salon na biso. Bakita mabaya 2 oyo uta Équateur bakabela kipe télévision te eloko te ndingo zomonanga na libala nanga na na pièce moko yelamba une pièce donc kabila kota ki le père akabolaka bilamba moboye na elongi ya léopard le mobali nanga bano travailler na commune bakabola ki bangwango yango nde ezalaki elamba na ngai lokola azwaki 6 heures na 4 heures 4 heures natongisi robe 6 heures natongeli chemise nga natongeli libaya liputa moko etikali yango naozipa nango mwana nanga fandeurite. Vraiment, merci beaucoup, Maman Élisée. Quoi? Maman ministre. Et pour na okata yote pardon. Eza ba mabala oyo mobali azana courage ko yebisa mwasi bima kende. Bena mabala oyo ataboso na mobali na yo bima kende zate. Maman c'est là. Au soulevé pour moi bien. Ba maman balobi lelo na le Congo ne te verra jamais de ba maman. Maman Élisée olobi ke ezana mabala oyo ezake papa ko yebisa mama bima kende pesa na mabala mzusu papa akoyebisa mama babeba bani akolobate akolobate na comprendre les phrases wana te okoki ko expliquer ba mama phrase wana po toza bwengana za une femme forte. Voilà. Mobali nanga pesa un homme fort. Yazoluka to tongi vie na biso ensemble. OK. Ndi to bandaki wana nga na prière ye na la police azobunda ti Nzambe a visiter biso to bandi ko travailler ensemble ti de to tongi vie na biso couple quoi. Ezana journée moko te papa kolamka na tongo to swani mabezali en tout cas maman na lembi yo bima kende te. De na libala nanga bima kende ezate. Tika ndako na ngai ezate. Po siko na mabala oyo bima kende. Wana libala oyo mwasi azaki toujours na posa kota mobali asa bongi. Wow. Asa salipa. Au côté na ndako yemo zo yeba keza ya yote. Vraiment. Et puis tu fan zo yeba ka na libala oyo biko de ko bebe na ba obenga na ngai. Non OK ne loko. Non OK. Yemo zo yeba déjà que no on ndako oyo eza yanga ta ba mama ba telema na prière. C'est quoi na maloba kitoko oyo. Je pesa ba mama, je teya ba mama. Conseil mbala moko nakosinga na oyo azana derrière caméra les deux jumeaux na moi na sima kapela mwana ya bumbu mwana ya Fulbon et héritier onga bengaka choco frappant héritier boyo tela bisona no imonge ya église CICC oyo mama Élisée azokamba tota na lolenge ba maman o ba comprendre makambo nzambe lolenge bazo sepela bokolo ya lelo le 8 mars tolanda.
Toti kolanda événement ya mokolo ya lelo o ya le 8 mars en église CICC ozoka mama na mama Élise Nkwa ba mama o bazona na biso moni ambiance o eza awa ya kosakana te mama Élise tomoni obengisi ba mama mo ya République démocratique du Congo baba awa ko fêter ko tombola kombo nzambe na mokolo ya le 8 mars ya lelo o eza pona ba mama ozoyebisi bango nini pe eloko nini yo bengeli bango awa pe tobuli ba mama bazo sepela moyete ko bina moyete zawa o baka ambiance totale na bengisi ba mama po na yekolisa bango ezangai nazaki mwasi mawa mwasa kolela loboko na litama mais pour na Jésus de la croix là on a commis femme joyeuse na déjà tozaki semaine memba toye koli yango lelo toye ko sepela poto ko peu femme joyeuse bisonyos vraiment tozaka poto ze sengo vraiment merci beaucoup maman na thème kitoko nini oyo lobeli ba maman une femme forte Voilà, merci beaucoup. Wana tozo kende na suka ya émission na biso ya mokolo ya lelo maman Élise question na suka eza bo est-ce que oui ko expliquer ba maman na biso parité ezali parité ezali kokokanisa mwasi na mobali voilà mais eza nango bien pour la monde ngana linga toujours papa ça na pouvoir nzambe apesi ya ko dominer likolo na mwasi ata naza na nzambe mais dia nzambe asaloba ke mobali akodomine likolo ya mwasi lipoto tikira mobali espace na wana ele comment ba maman comme ça que parité kota et comment que maman va na bureau papa va na bureau et comment maman soko azo sala maman Élise maman soko azo sala papa azo sala te papa ko moi na musala ndako papa soko la bilamba papa repasser bilamba papa yazongisa papa sala est-ce que eza malamu pa maman ko sala bongo pe papa malgré parité yango te wana baza basi ya monde des ténèbres bana pouvoir ko dominer likolo mibali wana basa bonzambe wana ba femme Jézabel bango baye ko dominer likolo mibali pona biso basa bonzambe ata mwasi azali présidente de la République fa plus espace à mobali azana pouvoir likolo na ndenge lilobelobi. Merci beaucoup maman Élise Toé awa tomoni olenge nini o fetaka journée de la femme elongo na ba maman bazo na biso na tous les quatre coins ya monde maman Élise oyebisa bango nini conseil ka moko ba maman tozonga na kati ya prière voilà pour prière de base prière na biso na kati ya jalousie ya lokuta te na lolema lokuta te na barankine na bakanda baninga te de prière penza na lolemo ebongi na motemo ebongi po nzamba yoka asala ya pe na maman abondi de 50 ans nzamba ya noli ete po za mosala lokuta azana bakande be bato na motema ana comportement mabe nzamba ko ya nola te po zonga na droit chemo nzamba tie po ayoka mwasi. Merci beaucoup maman Élise na maloba kitoko oyo toyoki ebimi na mondonko ya servante de Dieu na mokolo ya le 8 mars ya lelo maman Élise ba maman bazolanda biso partout oyo balingi lelo peke non baya epai oyo maman Élise Nkwa akambaka bakozwa yo ndenge nini adresse nini numéro de téléphone nini pe na église bon Naza ministre dédié Élise Nkwa te Élise quoi KWA voilà Élise quoi église ezana Giringiri na Nyangara 52 pona siko tozo tonga po tosomba ke sika tozo tonga tozo sangana awa na monga fula na ndako na avenue Grand Dieu Miracle numéro 1 awa na Grand Royaume soko awa okuta biso numéro nangeza 081 038 76 09 081 038 76 09 naza onzamba tindi po yozwa elongo zoluka na vie soko ye okuta nelonga nayo po naza
na grand miracle Jésus de la croix, tout est accompli. Pona mutu akomi na suka. Nzambe a visité nga pona mutu nyonso akomi na suka. Yaka. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Élisée Kwa. Wana boti kolanda simple servante, ministre de Dieu. Moi si oyo azosa la fierté ya bo moi si na kati ya bo Nzambe. Maman Élisée Kwa. Balobi lelo tozaka kapona ba mama longonya na bino kote zami bino. Balobi ba mama bendele koya te boti kolanda momu na Nzambe ndenge a expliquer moi si azali puta te. Moi si eza oyo aza kati ya bo Nzambe. Moi si eza oyo aza na soumission. Wana boti kolanda na monoko wa momu na Nzambe. J'explique na femme. Femme eza nini? F eza force et eza élégance. Hein? M eza mature, meilleur, espoir de moisi. Balobi, moisi faut koyeba komi tambusa, moisi faut dans la soumission, moisi faut dans la vie de prière. Pratiquement arrivé à la fin de notre émission. Merci. La confiance et fidélité au Européen, le Congo ne tombera jamais. Balobi soko sabona okozala te citer. Na pesi ba merci nanga babi lelo ba papa te. Na ko boaka ba papa te babi lelo nde ba mama ba papa zuwa te pour les journée ba maman. Na pesi merci na yemoko maman de maman. Maman moko bien onga bengaka mwasi Nzambe. Maman prophétesse Odette Bouekou depuis France kuna maman présidente la fraternité bambote na yo côté zomio maman solaka bien pourquoi pas na maman Marie-Hélène Kibabu l'étoile brillante et maman bien maman sociale et encore merci na yemoko Nella Finda la patronne à mon coussé à Talo de Paris babi moi ça me poussé à l'équipe tabanelengi pourquoi pas naya bisina yaya moko bien on a bengaka moi sur ya solara bien sur pesi litoi songisero maloba et encore merci naya yo aza mopandi yayo aza mopandi yango nani moi c'est à pembe moi ça me poussé le goût ya Nora Finda Riti quoi babi aussi salanga awa moi eloko zawana merci na maman de maman yemoko maman Élisée Kwa oyo azaki invité nanga ya mokolo ya lelo et encore merci na ba maman nyonso oyo bazwita ya kolandanga na mopanzi nanga na moni mabenga kapita ya maneke ne vitoko na kotisi okala mulunga ba mama uzama be na sima ya caméra la moni bongo kapela mwana ya bumbu mwana ya fumukimbango na mopanzi na moni bongo hérité wata babi le seul caméraman oyo a filmé Jésus et le seul monteur oyo a monté ka film Jésus yewana zawana pona kosala msala kitoko oyo wapi ba mama bambote na bino journée kitoko journée malamu oh ba mama nyonso je vous aime beaucoup bye à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israël Makiese, descendant de Fumukimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir,
C'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda eza ya nzoto te eza ya molimo. Archevêque Koutinou Fernando, Yahweh, sunga bishope John Makiese bitumbo azobunda eza ya nzoto te eza ya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main.